Luka kambongo isenga sengela pango nyonso okalisinge okozwa mingi ndeko ya mati okolikosa ilekalekaleka ya pamba ilalelalela ezangi tina okalisinge okozwa mingi. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est petit. Alors, ils ont appelé. Qu'est-ce qu'ils ont dit la dernière fois quand ils ont appelé? Je t'avais déjà dit, cousin. L'agence m'a rassuré que toutes les dispositions étaient prises pour faire voyager Bolingo. Tu comprends? Et aujourd'hui, là, j'attends qu'on me confirme si Bolingo a effectivement quitté Bukavu. C'est bien l'histoire que tu connais pas. Mais cousin, tout ceci, c'est un peu ta faute. Tu as trouvé? Oui, moi je trouve. Si tu avais tenu compte du rêve qu'il devait faire avant le départ de Bolingo, Molaï, tout ceci ne serait pas arrivé. Moi je trouve. Cesse de te connaître, cousin. Ton rêve là, alors, ton rêve vraiment n'a rien à voir avec tout ce qui s'était passé et tout ce qui continue à se passer à l'est du pays. Tu sais, cousin, l'agression dans notre pays est victime une triste réalité dont les conséquences pèseront comme longtemps sur la vie de notre pays. Ça, tu ne t'en rends pas compte. Il est donc effectivement le dessein des agresseurs et leurs commanditaires. Voilà. Maintenir notre pays dans un système de semi-esclavage. Ah, l'occasion était bonne. C'est pourquoi il ne pouvait pas laisser se poursuivre l'élan de reconstruction nationale amorcé par les nouvelles autorités du pays autour du président Kabila. C'est ça? Et pour cause, mon cher cousin, pour cause. Nous laisser faire, c'était la fin de toutes les idées reçues sur la coopération internationale qui exclut tout développement en dehors des institutions de Bretton Woods. Nous comprends ça? Je comprends. C'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la coopération nord-sud, etc., etc. C'est pourquoi ces gens, quand ils vous donnent de la main droite, Je récupère à la main gauche. Bon, cousin, viens au bureau, je vais te donner les preuves que l'agression perpétrée contre notre pays n'est pas un fait du hasard. Ah bon? Mais on dit, bien sûr, c'est un acte conscient de sabotage, mis au point dans des laboratoires spécialisés de certaines puissances.
C'est des grandes puissances, c'est pas des petites puissances. Mais bien sûr. Non, déjà, je vais te montrer. Ok. Je vais te donner les preuves, là. Oui, les enfants, s'il y a un coup de fil, vous faites signe, ok? Je vais avec papa de nous. Oui. Ko ko tour na nga yo pe talaga tubanda ka boye o fezo mona na te to bricola ka ndambo nguba na mor papa ini boye donc dara dama jate donc tout le monde souci na téléphone sans suite bazoya na bango te bango yate bomba bukavu bazoya te yo excusez moi parti na ngani pela yo nde dila so ba beni oy konga o ji ko yebisa bango ke mo ka ngaka de par mo na ko dila te ya masase boni ko lazima nyamo ndo kwa vitu zingana wewe sio mama yeye abenge au zakala bila sura ngambo na zamani siko mana penya ababe msiko siko na ngawa babe mama sasa na bila sura na yeye masase ndio kama nikamuende zile kama isengo mama kama kwa mama ya mtoto to shanje msusu mais toujours il est rien pas de mana que toujours ya par ils ont les pas de ba na ko ile mtu ndio ndio zule kila ngapa mama haka mama kwa nzule kila ngapa tout le qui disait que votre social c'est nécessaire les faits ni maman moulay na moulay tire les eaux attends suite le rôti bino makamba lu ba do boyo ka kan to boyo ka te ba to ba le bo c'est le fait pays ni nyango je c'est le fait ba que yo c'est signifié ba grande puissance wana ba ngonde ba to ba zo bo c'est le fait ba ngonde ba zo ba le ko na mundeko bake koto yo bache cha bazotindika bakoni baotinga moto bitumba ezobima koto yo baye koto cese le fait bino mpe bondimo balobi cese le fait totika mindoki tolala pongi cese le fait mwana kongo fongola miso cese le fait eza makambo lokuta nabo bazotinda nabo baagresseur to eza makambo lokuta lefo tofongola miso ema sisi tozaka na nouvelle ya mama eya molai elebani te so batie wapi encore ipanga nazaka malili vraiment molai eza kaka molai ya pamba kama mbuzulu ezoko balobo mokuse ya pamba yaka molai ya pamba mpe minene ya pamba nen bazoko bamama molai wana basalaka ndenge donc ezali bapeti bana fo esprit bapeti oyo oya ngambo na biso bango basala ndeni baza makasi te sikoyo so bolali babilimbili bino ba 2h30 bantura pays na baminduki na bango bino koto efase lero mono tuna likolo kola muki bokoyi basoda donc so batali kaka de 11 ans oti 30 bakangi bino bokoyi na armée formation oboyi babomi yo formation combien de jours 2 jours ma formation ya masese ngala kati formation na 2 jours formation tomona bina bakendaka mpenza badire po bayebamaka nyonso technique nyonso bango ali soko oyebila kobeta monduke toi okomi soda okomi soda sidi ezala ndenge mais ezala ndenge wana te mais bango soko eza adardar siko so bazwi bamolai neti bazwi bango ndenge wana bozwi formation 2 jours esili bokomi basoda directement bango siko baa na siba po bamakasi te batindiki bamolai liboso sikoso bamolai baye tozwi kitate tozwi nini mbuzi mai tozwi donc eza bitumba intercongolais biso nazo bacongolais ezobunda mais molai na ndenge na yebele na molai aza na yango soki apakataki mbele bazwaki ye te bapai ya kodiampe mpenza twa lokola girafe balingi bazwa ye te mais kongi nde leka vous arrêté comportement mboka mindele tozolanda na baradio tozomba mpe na télévision makamili elekaki na kosovo na timor mais bango batiki baarmée étrangère bakoti na mboka na biso uganda na rwanda bamenase bana congo boma bana congo yibe biloko bazoreagir te bakosaki nde batalaki na kosovo na timor ine ndenge tozolanda na irak nde basalaki bakosala bongo te eloko ezokende perte bato bazokufa stop komo kosovo yo yokango depuis quand mingi te ya télévision na timor yaokuna yebiango bongo bayebi eza mboka te eza lokola quartier elo bakartier moko neti balingwana barumbu bakartier biloko moko ya mikeni eza peza pays te nanayebinga kosovola ti mboka nini naoka na télévision mayega mboka ndenge mona balaki yango na télévision mboka te baza mpe mingi te tokotisa bango na molongo awa donc de 7h à 10h30 chiffre exact toyebi deja baza autant eza kutu mboka mpenza te
et puis ezali bamindele yango kaka bamindele basalisaka bango na bango kaka bamindele balingaka biso bato mwindu te mpo batimor wana bakosovo wana donc eza kutu état membre te ya ONU bazali état membre ya ONU te kasi na nko kaka mpona bamindele ntango batake bango bitumba ekoti epa na bango basigné kutu protocole d'accord te c'est le basigné te mbala moko ONU intervenir tinda mapa kuna na kati tinda minduki pesa mbongo aide mpona baza bamindele bango na bango bamindele balinga obomana te mais biso awa na makobola biso pays état membre ya ONU toyebisi bango wana makobola batumbi bato babomi bato bakipete nakasika ndenge moko batumbi bato tala baviolence ndenge donc bakipete biso tama kwa nini wa bato mwingi siko baholo banini tokende anu c'était le fait koto c'était le fait entre temps bango koto nde bazotya timbundu tala poka oza mwana mokera naoka mokomisi okokobara aloba nini soko moni mwana soso avimbisi nzungu atondi zosepela mwana soso monene monene mama na ye aza na se akati mutu lokola rwanda burundi soki nanana so tokangi bango kaka na liboke ta tobide bango na miniti mais sikoyo toota te wani po biso tokolanda voi normal logique ori bagrande puissance baa na nsima bapia bango minduki bapia bango bamakuta batindikaka bango bazwi bato na bango mosusu batie na kati bazorenforce arme na bango yango wana tomonaka barwanda baburundi badange bauganda orde rien oyo mpe yaokamako mpona nini bamboka ezebele kaka mboka na biso kaka kongo na biso ni bamboka mpe ezebele na barecherche kongo babozwa wana ya kokanama naopesi baide pamba ide oyo nga nazo répondre yo pamba natiase yo siko tala te so tosola po ezokauka namela koki pe te so oncle aye ape tomela te omoni donc omoni mpona nini kaka kongo na biso c'est-à-dire que kongo na biso eza pays riche omoni pays na biso eza pays moko donc so ozwa madeso obwaki na matolo ma après 3 jours deso wana ebimi omoni ozwi loso obwaki na nsima ndako omona ebimi tala kaka richesse oyo toza nango bakobaki tala bazinc toza nango tala kafe tala mai fleuve tozosambwisa kosambwisa tala ndenge ozoleka e pourtant bapays mosusu baya kuna mai te bazokata lokola na brazzaville baketoka mai ya kosukola baye nango kotoyo baza nango te ebiso nzambe ase mbisi tala mbongo tala nzombo fiere atiki fleuve akoti tina bakartier na potepote nani nakolia ngai bazokipete ina bisakusaku tala nzombo atiki mokili akomona bilanga bato na ntongo mpe lokoti nzombo mpona nini nzambe alingi biso omoni me bamindele bana difficulté trop siko yango na siko ntango batali pays eza na richesse mingi bayokani bango na bango bamindele siko baya badivise kongo na moto azwa morceau na ye neti bayeli kokisangani baore na kuna moto moto azwa kisangani oyo mpe azwa mbuzi na ye omoni siko bakosala biso siko na likompana ntango azosala sikoyo odi siko président muze azalaki siko ayebi siko affaire yango yango muze ayebi nde bato basali bongo nakona ye nabongisa bana kongo bazala liboke amour ezala batravaille la main dans la main bandele bacomprendre mekiko aketina ayebi makambo tokosala mbala moko siko bakale bani escalier bakupe si basala keno badide ye moi siko difficulté aza nango yango moi batikile temps siko batravaille eza te or pasi ne siko eza nini biso tu bacongolais tobénéficie sikoyo na richesse oyo akongo moni donc eza mobulu parce que problème so yali nini biso siko mpo toresure sikoyo makambo eza na mboka na so nde bakoatarke biso il faut tozala na liboke na tozala na amour toalana na amour nano yezu asenga te donc mpona la paix yolokaka la paix eza eloko moko kaka oke na magasin naye kotomba la paix bapio 3 kilo ozongi koto kabilanga la paix bakatisi o mondele oyo ayebi ke oza na richesse ye aza na rien mondele azovivre mpo na bino api o la paix wasi la paix ekokota na kongo na te la paix eumela te ekomela te parce que mondele aza na besoin damage ye mpe azwaka soki ne bokupe boti la paix bokupe relation na ya kodame te donc akotia biso kimia te mais siko biso fo tobunda sikoyo
la main dans la main. Amour oyo za senga kine na bali na yo. Donc sikoyo senga pesa na armée moko ya makasi sikoyo. Fabriqué na banani ba Congolais ba na bango. Omoni lobi to mo ba civil koto yo. Amour oya za kuna yaka yo koto yaka wakene ni Zimbabwe venda wapi yaka biso to sangani. To set to fongoli mi to vigilance. Nyanyo dola li sananda. Oh, mon enseignant, excusez petit baiser. Il devait faire le mouvement. Dès qu'on a beau grenade wapi. Donc surveillance. Puisqu'on travaille la main dans la main, amour, au monde qui même total inter, causerie moko inter-congolais au monde qui m'a rempli aussi. Mais il faut la prida, hein. Et toi la prida? Oh. Oh, la paix, oh là là. Oh. Donc faut de la prida, donc dans la vigilance, même en Congo, on a dit que tu verras que c'est au marché. Donc si tu te dis que tu vas me laisser quoi, on dit qu'il m'a tout. Rebelle, ça va. Ouais. Pour bénéficier, on va calme. Oh, pour que tu n'aies pas idée, on va en monter. On va foutre un mouchoir, il m'a maman. Allô? Oui. Papa, téléphone. Hein? Oui, c'est ici. Téléphone. Comment on m'appelle? Papa, tu peux Oui, aller. allô, oui. C'est la maison que je paye, oui. Parlez un peu plus fort. Papa, Oui, nous sommes tous là, oui. Oui, c'est quoi dire lui de dire? Oui. Oui, je vous écoute. Oui. Mais... Comment? Mais je vous envoie la main, vous m'avez demandé, non? J'ai envoyé de l'argent que vous m'avez demandé. Encore? Bon, d'accord, je fais le nécessaire, hein, je fais le nécessaire. Allô? Est-ce que je peux savoir quand est-ce que Bolingo pourrait être à Kinshasa ou quand est-ce qu'il sera Bukavu? Allô? Oui. Allô? Allô? Papa, maman est. Ah, papa. C'est coupé. Ah. Maman. Bon, qu'est-ce que j'ai encore dit? Bolingo, qui peut au cas où ce soir? Ah bon, il y a encore un papa. Ma fille, ce n'est pas encore ça. Monsieur, l'erreur est compliquée. Il n'y a pas encore de vidéo. Pas de tout ça. Il faut pas que tu aies le Dana. Oh, ça va. Et comment vous tirez les groupes qui fait Bukavu déjà beaucoup. Mais ce qui m'inquiète, c'est surtout mon neveu, le cas de mon neveu Molaï. Parce que moi j'ai là effectivement, c'est son inscription. Ah oui, c'est vrai, l'université de Boston, aux États-Unis. Ma congrégation, on l'a fait inscrire. S'il n'arrive pas, c'est très compliqué. Le problème sera ici, c'est ça notre nom. D'accord. Excusez, papa Doudou. C'est comme on ne sait pas, est-ce que on a les lotos lobby sur une dernière là-bas, est-ce que on ne sait pas, mais de toute façon, je peux les remplacer. Oh, en attendant, non. Il y a que juste avec ta basket. Même pas ça. Et là, on n'y a pas de là. Il a pas vraiment sauté quand on a. Il y a Banda Bomwana, Babeta Kuna Bamuto Modike, mais que yo Zalaka. Yo, au salon qui finit au salon. Dans moi-ci. Je vais les remplacer. De toutes les façons, le dossier est déjà constitué à Boston, aux États-Unis, à l'université. Et puis ça porte le nom de Molaï. C'est pas facile. Vous ne savez pas, mais c'est un nom de la famille. Et je peux toujours dire que je vais faire gros ça le matin. La famille d'elle est ça le matin. Gros ça le matin. Et puis, c'est pas la même figure. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, Moulaï plus grand de taille. Après, Massassi. Le dossier est constitué à Boston, à l'université. Il faut que je laisse dans 2 semaines. Ce qui dans 2 semaines a été. Non! Ok, et dans 2 semaines a été. Il faut te revoir le dossier l'année prochaine. Non, pas vous savez que tout le monde s'est monté comme mais on peut lui dire qu'il est empêché, mais il y a encore un meilleur quelque part
quitter les... Non. Papa, appelle le basket, on a gagné. Nicole va bien pas. Il est parti. Papa. C'est la moto. Donc, tu te fais vraiment fait mal, hein? Ah, tu crois que je fais du cinéma? Bon, on va l'articuler, oui. Le dossier de France. Ça va, ok. Au Boston. D'accord. Je ferai signe s'il y a un coup de fil. Dans 48 heures. C'est Lingasuki, Boulingo, Tori. Ça évolue. Ok? Ok. Vous, oui, ça dit que tu peux faire un dépôt pour... Je vous accompagne tellement. Pourquoi pas pour Boston, mais aux États-Unis. Après, non, pas pour Boston, mais pour André, non? On fait pas la Ok. ça dit que moi, je... Enfin, Entrez. bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez pas mal de choses. Ah, ça va. Bon, lobby, dans ce qui est fait, il n'y a pas d'argent, c'est un grave. Maman Boulimbo, déjà va quitter le Bukavu. Bon, ça déjà en route pour Kinshasa. Mais, la faction, ça va $300. Bon, il faut peut-être $300. Encore $300 billes de dollars. Mais papa te dit que tu dirais que c'est compliqué. Non, votre argent exagère quand même. J'ai donné beaucoup d'argent à Zoé, c'est comme pour me sauter. Donc, on s'est fait la tête. Moi, sinon, mon ami. Il faut se faire quand même l'agence, c'est l'effort. Moi, sinon, mon ami. Mais quand tu me souviens de mon bamba, Koufi, il dit que tu places ma qualité. Ce n'est pas pour cela qu'on va résoudre. Général, on aura un bon cas parce que moi, c'est un moment. Et ça, pour la rejeter. Et c'est pour la bonne âme, et c'est que pour mon amour, sinon, c'est fait. Donc, il y a un moment sous moi, sinon. Et puis, vous me demandez ça en dollars. Papa Kodi, et tu dirais que c'est compliqué. Parce que, aux hommes, place va décider que va bimer là, va la gousseau. L'agresseur va compliquer, va moi. C'est qu'il fallait que va changer sous route. Ils ont demandé un bon. Ce qu'on lui a été bon, bon, il faut déjà de utiliser 40% dans ma dépense et que zéro. Et que zéro, moi, c'est ça y est. Ce qu'on peut y bon. Bonjour. On dit que bon, bonjour. Nous sommes dans nécessaire, la vie. Et c'est moi, on est aux hommes, on est aux autres, comme nous sommes là. Ni non, je suis. Je fais la suite. Pour ça, il est le piano. Papa, ni non. C'est le monsieur de l'agence. Il y en a quelle langue là? Maman, ça va. Aïe, ouais. Voilà, ni. Si vous faites un méga, faut faire quelque chose. Parce que j'ai tout vendu. Moi, ça doit être sur la scène. C'est quoi? Il y a une sous-soie, le pays. Maman, va y avoir un bon souci. Il y a encore $300. Ah, dis. Aujourd'hui, mon mignon, il y a un côté quand tu m'as dit, moi, je vais y aller. Il m'a fait un peu petit. On dit que la vie est comme compliquée. Ma dépense est comme les lots, on a lobby comme fois 2, lobby une fois 3. Sur mon ligne de bon, mon maman a dit non. Je ne vois pas la place, tu peux pas constater tout ici, tout ici. Télévision, mon cœur, tout ici, tout ici. On va tout aller à Bandelater, tout ici. Si je me souviens, on va avoir vous dire la maman sur you. Non, moi, je vais te dire, il y a la bonne. Moi, je vais baser la gare sur ma caméra. Ça va faire la fois pour te dire, oui, mais comme vous pas pour les lobby. Vous avez tout le téléphone. Oui, Bon, on va sur il faut y aller. Voilà, vous avez un téléviseur, voilà. Papa, au moins, nous pouvons avoir mieux de la boutou. Mais, les autres, ils ont un caractère, il faut. Je fais la télévision. Les autres, la télévision, quand vous êtes théâtre, on va tout ça en d'accord. Oui, comment il est régulier, c'est un hôtel irrégulier. Papa, on va l'habiter comme ça, tu vois. On va pas venir les gars à 2 heures du matin, on a fait une toujours là, on a fait pour qu'il y ait mieux de calmer le son. On a fait la télévision. Ce qu'on s'est fait, c'est que tu vas nous faire la télévision.
nini Tango là TV là mwana bino peleki. Mama. Mama. Quand même vous en souci à maman na bino. TV somba la moi, on peut somba la tête. Oui, C'est donc Ila na papa, c'est la mama. Siko bien balé de la solo ba ya pe. C'est pas battre la TV. On a pas été. Tingo so côté la nganda bon pam. Il faut la faire pour ti. Papa, on est dans lobby hein. On a fonction de là. Bon, lobby papa ko ti. Bo ti amala. Ça ni bon. Ah, on va trouver de là, mais c'est qui ça? Bah quand on est dans la forme de Lobby, est-ce que yo iba ina mutaka fumu? Wala ko kama basuba. Ni mo to mo to. Ina ti ko na gambele ke pa ko di ya munene bol. Na gambela. Wanasema mimi ni mkemke ya munene mbona ba ubanga. Papa, ito nga ba yaki gusto na na ba ma. Ito yung pala. Ay tante. Tengo miedo de poner una patria de Ah, Tante. onde mate, sana gere metana sante. Bom, alguém foi outra coisa. Apa ni kalau bagus tu mana gere semua bukan sante. Não vai não. Si papa omuni nayebi mpona kosola na yo omoni yo moko makambo yanga na molai ndenge elekaki ndenge paesama ne pase molai mpe avoyage azokomela ndenge te eloko moko te yango wana niveau ya famille bamonaki kaka ke bazelanga mobali bazenga mobali aa na poto asaka na oni na genève wana bayaya mpona yebisa po omoni papa ekomika lokola mwa blocage moko ane pasi ndenge ezalaki profite esalami nango te ane mosusu ndenge ezalaki prévu mola ebandaki nda ata mokanda te eloko moko te tina ndenge mikolo eleki ebelebele boye yango wana nalingai nasola nao mi pasi mitya na place Natuli, yo mubonji bakite kala poneli obi yo mubonji ni. Sana po tu mubonji parce que bon pour nous bail la parole de je sais pas la chose que faut faire moi. Papa omoni kitoko monte za lokola fleur no na kitoko boye lobi na utatu boye te et surtout bagera ngo zo mena ngo mukolo kosini zo ba ngo te mola ko tanga sina nya est ko ninga susu papa Wala jina yo, ngaba jina. Papa tu na makai. Sana. Ipatika bom tu ya so kanda ile. Bo upande tibiswawa, upande na papa mkolo boye. Kuna uyeri saye na kama mibali na yozo zo chanje ya mbanda ka zo chanje ya gabo zo chanje ya timor to ndenge nini uzi mbali na denevo zo uyeri sa papa mkolo Ya ko jela. Ese yeye mbaya ko ba poneli. sikana ni kutu wana ti ule kutu udara ndabu naganisike papa isi na ngati kutu ke ndenge abanti bitoro zake a papa ona ndenge mona aumeli na ke bo azomona na ke azote me susi popo wana na kata fami bo na goto na tati na papa mona yi ndio naanza kubizuti ndio ndenge mona Uzo ba jima pe. na Genève Uzo ka ba jima pe. Uzo Uzo isso é né? ile na bibi pona ulegina kaka uko na nani fami so yimo na mwana za ngati wewe za biete na kutini ya biete. Agora livre uzo baile. Isso é para ele baile. Susu a bucho. É ali na galera. O carinho grande. E não vai nem mobile agora. Ni hivi ni. na kuna na telefone na mwana kwa Oh, malisanzi mandeko. Omune ya foto yo yebiye. Ya omone. Foto kima. Foto ke foto. Bila tu go ke foto. Ngapa na ukela. Siko. Ah, okay ni tali mise. Kama bani na wako sizeni. Ayo mise oye. Pela deja ona itate kenne ne bue tikai kai to omone. Foto ke foto tika bisona na. Ah, okay. papa omoni pe kuna ngo makofana na mboko na omona kama elo mina kokandela te lokwa occasion ya poto emonani malamu kutu na ke na ngana ke fana po atana bana na mona ile lo kaka tu fana kana kata china ngako mama na ngoma Donc, poto wala kali. Kolo kani kama dara. C'est le mot ndiko kala. Et puis, bablo mso ya poto usipota wote. Tela. Oui bien. Poto wala. Ni basi poto bozulula. Bango baningile po bakoma ndenge wana oyebi mbula boni basali mpona poto ekoma ndenge wana siko biso biso todire awa tobongisa un jour ekomi mpe moto azolonga Ndio ndembo kangu. Kwa malamu poto la ubala.
yo ozolinga okenda poto namonaki foto na ye nani ayebisi yo mobali wana atambolaka bien aza bien nani ayebisi yo moi na foto na telefone azoloba tala yo na foto okenda aéroport ozokita na genève yango kutangu motuki simbi tesika yo ara tosila yo semo metele corbeau omwana ndenge ngopakata na avion wana za na ndenge ngonguluma na libumu c'est moi zolat kende omwana bafoto nani oteke foto balakisi motu mosusu oyo atobala motu mosusu nani ayesoki mobali wana alobaka nani bien nani ayebisa yo mobali omoni te te etika yeraka esimbi azozila yo okolele mona ye mpe azokende mule aokende boston kende genève basakisi biso na bitumba tozwa toseke bango baye bapakati yo kende ona ye etats-unis yo na genève basala pe bongo te balinga batunaka nano nini papa likamobula te okotuna ngate tolibéré maman zo mobali na yo ndenge ya pas de problème les comparer Genève na Boston yo mo comparer oui soki bato mai papa tona président ofuta mai yango si bato wana babaki bakata mai lelo nga na bino Coco. Ela clique na kibundi. Coco. Papa botão. Coco, mas joga forte. O gato lá na parte política. Vem, né? Papa, não é isso a próxima, não ficou lá na boca. Tá bom, não vou te não. Não, eu vou pegar só. Ah? Ina kusufuna nikande de papa nikande de papa nikande de papa azuka nikene Boston ndenga nikutati Singa kani tuko. ina uyibi so yo tuninga ubani mama papa nazo bale so papa zana zo iba kuzusala kibula mingi izo mabe Supera no tena mutu ko zo ta kibula tini ndeni bazuri ule oya papa nanga ba ije zali ama tele tele no zo ta papa ni papa ni papa boni ndao sino c'est vrai que pas la même ça nous ça ouais chance moyen pour ça papa la ko bani ngo ngam twali na tuna yo ngam twali le na ndapo yo ngam tuna ko bani tuna yo tuninga de bosu pour que ndao so zo ala ni ndio ndao kuna ni yo ko dina kaka papa biso tu ya tuna kayoke ndeni nao Akinyo soki na ndako to na la molobi to. Sale malamu te. Sale malamu te. Sili, omobi na likambo sili. Et pour un nouveau c'est que Bolingo là la bonne que baza bien baza c'est là je suis ba ya papa oyedi ke balaka mwasi na yo balaki adana tata na mama na ye tango yo ji mwasi utine na mboka na bino soko likamisari takoyebisa biso toza babote tokoza te mikolo nyonso totelema toyaka epai na yo bokilo totonaka yo za malamu te aza mwana na ngai naza viva la bonté dans la rue c'est bien que Bolingo aza na nzela c'est la bonté on a vu Mais papa, tu peux pas sur le téléphone ba. To solo la gina ba na ba téléphone. to so le téléphone to bona yo oyenda bakoko te so yo solenda mama na telefone okoya te oyebisa biso na ndako kati biso bakoko te ya ba agence ya bonté ba c'est sûr Moi likambo na bato agence oyo solo na bato agence. Yo koloba teki tikana yo moto agence o nakende kwa ba famille ne pe ba yi abala ko yoka ndenge nyonso koleka papa ba yebisa mukolo te ba binga ka ndingi wa ayo pe tikanga na lobo ya boye et puis baza pressé et puis so umeli bakati na yo pressé za kate na biso poto kende ko simba yo ko ba lobo ka be pressé mandela bengela ala papa ya solo mwana na ngai kena na mboko ya bino na mwana na ngai na koko na ngai basimi nzela oyo bake kotala famille na bake kotala mama na banda bana bakenda kuna ata esango te
mpo yo ovandimaka na kati na ndako okimi okolia okomela mpona bonanga mobimba boye papa eza likambo ye eyika boye aboye eza te nga na luki yango kuna mpe na mboka wana okenga mpe baprobleme bandeko na bapara na ngai kombi bazala bakufikufi nde likambo na mboka wana ozala na probleme kuna na mboka na yo etali ngai te mpo yali mboka na yo tokofunda na bandako na batelevizio na bakoloba ntango nyonso kati na mboka wana batumbi bato na bakati na bandako bakosasa bato papa oya toye papa lobelanga solo soki oyo anga mwana basa atumba totiki bato kuna na ndako wana mama ezali epai nyonso ekwei epai yaso kokweya ezalaki mpe na bakongo mitomo ezalaki ezalaki kokwea na mboka mosusu eza ate kote na biso wana bitumba eza kokwea epai kaka malchance ekweyi bitumba ekwei na kati eza teke bato wana oyo bataki biso bauti ya libanda baza bata mboka na biso te bauti na mapaya bakobundisa biso na mboka na biso boyi kobundisa bato abanzombo oyi kobundisa bato bakongo babundisa mpe bango na katana kuna ezalaka kote na biso yo koloba wana kovi bapaya ngaa nakufi bandeko kuna naza koboya ngate ya mawa te kaka bino mama papa yo olobi malamu bapaya bafanso bokolobelaka biso bakaka ya makasi 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 mpona nini botelema te botelema koloba français wana epai bango bazali kaka français baza koloba makambo soki omoni kimi eza kokota moke moke basoki badoso wana kodiscute baza na kosinye baprotocole basinye baccord wana wana omoni badineo mitumi moke mais eza teke naza kosepela mpo mwasi nanga vandi kuna ngai nakufi bandeko kuna te wana mpe mama te donc fukongo likambo lukelaka nga na mokili likambo lukelaka nga yango oyo bandeko bana na ingende bakoya ntango nyonso na kati na ndako na mboka na ngai na botama kuna bana mibali ya malamu bazalaki babalela ngai mwana na ngai olingi te kaka mwana abala otsudi kaka mwana abala otsudi mama yo kanisi ruchuru wana ezepawa si ruchuru eza na kati ya kongo yali ndambo ya mboka eza na kati ya kongo eza na mboka mosusu te yo nsi ruchuru aza mopaya ya kongo ngai alingaki mwana bala kote kuna po patron na ngai azali moto ya kuna yango ngai nandimaki libala wana bongo nasalaki mabe moto akuna mpe ya mboka mosusu te ya kati ya mboka na biso kaka kongo mboka ya kongo eza monene ezali ndambo ruchuru eza na kati ya kongo eza epa bapaya te eza mopaya nayebaka bayi koloba baluba bakongo bato abandu otudi wana natikali koyokango te naokiango mpe abe mikolo na bagere na bino ruchuru mama otudi te ruchuru eza na kati ya bukavu na mboka na biso nde papa bituma wana po esila okokosala ndenge nini po bitumba esila ifo biso moko bakongole tolinga mboka na biso mpo tobengana mopaya wana koti na mboka na biso tolinga tosimba na loboko mpo tokobengana mopaya donc bato batraite bazala te mpona koteka mboka na ngambo ayokana bapaya bazwa mboka na biso ifo biso moko tolinga tosala makasi wana tobongisa bibundeli wana mpo tobongisa bapaya soki toza koteka mboka tokozangi lisima wana te bongo mwana na ngai avanda koya makambo na bino yango soki osala mbula mitano soki mbula boni mwana na ngai avanda kaka kuna aza koya mwana bino aza koya bino bolobi bakongore babunda bino bakolo mboka epai bakotumbaka bato kenda kuna okende obunda kuna mpo yokolanga mwana na ngai azonga kisasa navandaka kabo navandaka bato mosusu biso mpe tokosubiri kuna bazobungisaka biso na mboka wana bapaya wana bino ozokomprendre yango te bato baza kuna baza bapaya bakobundisa nde biso mama ngai nakokende nazongi mboka matoi eza epai boye epuis bino bozosate matanga ngai na biso bino te mwasi na nga o tososangisi batosa matanga ndenge wana posa mwana yakufa to boye bongo abalakisi kuna bakotataka bato basala bongo te mama basala bongo te nabokisanga bongo te bobali kosala matanga donc bobela mwana bino liwa nakoluka liwa te naande na posa présence na ye na kisasa naye nakokela ngai mokelo ezala teke biso toya lisusu kotunaka yo yebaka tozali babote ya mwasi wana yakaka yo moko koyebisa biso makambo ezo ndenge ezoleka nakoya ngana boyi koyepa na bino mpe bino mpe botoyaki
soki tolobi tojonga lisusu awa okolakisanga nzela otsudi wana nga na lipangola bango na masafe bongo totala epai tokokola mwana ruchuno nde uchudi te uchudi akoma moto yo mpe kenda kolukelaka nga likambo sikoyo mwana gungi kenda kolanda kuna motsudi yango nayebikile narudilika ape na puku na nzina wana mina biloko ya kobola mpona memata na ndako kokoyinga mama mokolo mama eza te baprovision toosala susu te ndongo nyonso ezokende kaka kuna mpo mama yo nyonso yango basala kosukola ekongala kabona basala kosukola ekongala boloko ya kalata bana basika te nouvelle formule forme yango ndenge ville nokona komonaka yango na zando oyo bakotekaka na bazando namonaka milangi ya boye koko na ngai soso bazwi misolo kende mpenza na badepo mpe somoni bakomi mastavco mpona zando komi ya lokuta nini babozwa plastique oyo bakangi mpe bien bazwi photocopie nango omona etikete nango bakoma ville bango bazwa etikete oyo basali yango photocopie babambi bami na bamilangi na bango moko photocopie na bango ezala clair te ezomona na flou soko ningisi vrai ville osala neti bamilangi moko eza na kati mais fo elelaka te epuis oyo nyonso bafi ozomona na balabala bazoti yango bafarine na kati bafufu basho moto akosukola fufu ezomona te mais oyo soki otali kaka so na otie kaka bo eza neti mwa bleu moko mokie so otie mai ezomona ekomi de ya vrai pesere kosomba na bawenze biso basomba te osomba ya mabe batiaka basho na kati somba ya bien na etikete ya bien ta opesanga mpe te bompaka yango moya konikaka ata basani etelaka boeza nete mosukolaka nango tanga napesa oyo moko nakana emeko soki olingi osomba sombaka mpe nakoma masafo kosomba ya balabala te eza mabe elelaka mpe na kati te na banoningisa so nango kiekolelaamungu yango voilà nawaleka kuna Entrez. Oh, cousin. Oh, comment ça va? Ça va? Ça va. Ok. Merci. Mais une évolution. Bolingo, Molaï, tout ça, la situation. Un peu doucement là. J'ai envoyé encore de l'argent. Oh! Ouais. En tout cas, c'est un problème d'itinéraire ou quoi? Je sais, selon vous avez occasion de l'embauche. Encore io penso a un po' di pesare a po' bolingonese télévision che va? Mais vous, bolingonese, quand c'est la télévision? Ah, vous n'êtes pas à ce niveau quand même. Parce que c'est un bon. Je t'avais dit, c'est un bon retour. J'ai vendu la télévision. Les enfants ont accepté. Ah, ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Ils me donnent la présence de leur mère, mes cousins. Aïe, 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 aïe. Donc, le document fait ça ingaiko. Les preuves. Ma preuve fait singai. C'est une agression à la vie, il y a beaucoup d'agression. Mais ça débute. On est là. Depuis 1960. Donc, depuis les joies d'indépendance que. Makambo epandaki bamindele bazokobongisa moke moke tout ça po baya koagresse biso lelo. Mais tu crois que quand toi tu vas derrière notre façon de parler, oh tu as fait allusion, si
tu as pensé à Oui, au rêve que j'avais fait. Ah, faut jamais rêver, les autres ne rêvent pas, ils travaillent pendant que nous sommes en train de rêver. C'est ça? Ouais. Quand vous rêvez, vous devez ça. C'est ça. Il faut mettre musique, il faut ça. Mais il faudra absolument que Bissot dialogue seulement entre nous, peuple congolais. Mais puis ça, les mains, dans tout ça, nous devons nous entendre. Nous devons aimer notre pays, nous chasser l'ennemi. Puis élever le patriotisme, quoi. Beaucoup de Bissot. C'est ce qui nous manque, nous, Congolais, le patriotisme, l'esprit patriotique que nous avons. Tout le monde beaucoup de Bissot. Oh là là, tout le temps. Tu te rends compte? Nous continuons, hein? Les régimes, c'est tout ça là. Malade Mouké, Poto, Malade Mouké, quelque part. Mais votre pays. Au putain, nous ne savons pas. Bon, il y a fait ça en tout cas. Et puis quand il rentre, par exemple, tu es le Sénégal. Mais cousin, c'est que maintenant, nous devons travailler et nous devons notre pays, c'est-à-dire que tout les gars, absolument, vous comprenez? Ma traître va s'arrêter. Quand c'est le traître, c'est pour trahir. mais toi, il sera bon que pour soit pouvoir, le pouvoir ne vient pas en étant en Europe ou je ne sais pas où. Pouvoir va jouer en quoi on a Le pouvoir se donne. Peuple vous appelle ça yo. Voilà, et dans ton propre pays. Mais comment donc? Mais tu dépends toujours à tout prix. Tu ne peux rien faire sans leur demander concours. Voilà. Tu vois. Et puis quand tu fais le compteur, il te dépose. Tu comprends? Mais comment donc? Ah, c'est ça. Donc, soit pour prendre le peuple et aux la légitimité à peuple, ces gens-là ne peuvent pas te donner des ordres. Mais alors dans ce cas-là, dialogue intercongolais, tout ça là, éventuellement. Le débat national. Il faudra que tout ça, opposition interne, opposition externe, Armée même. même l'opposition armée. Bane Amboka na biso, baya tout fan de Sika Nous Moko nous tout mettons tous autour d'une table et nous parlons de notre pays et nous regardons l'étranger de notre côté. Ces Congolais comprenaient ce que... Mais tu sais comment on nous oppose, hein? Tous les grandes puissances. Ils viennent, ils disent, écoutez Doudou, tu sais, ton cousin que lui là-bas ne t'aime pas. Et ça y est, il te combat. Hein? On va armer Ngaï. Voilà. Et le même gens vient chez moi, il dit, tu sais, mais Doudou là, tu t'aimes pas. Lui, il t'aime pas, si tu continues avec lui, il va un jour te descendre. Armée yo. Et puis maintenant, Contre Ngaï. voilà, allez. Abishmi Balé. Et entre-temps, elle continue à profiter de nos richesses. Nous nous divisons pour Oui. que puisse... Et oui, profiter de nos richesses, c'est ce qu'ils font. Et nous, nous tombons dans ces erreurs-là et nous prenons notre pays. Mais est-ce que ces politiciens peuvent comprendre tout ça? Il n'y a pas que les politiciens, le peuple lui-même aussi doit prendre conscience d'aimer son pays pour défendre un bout, pour raisonner ces politiciens. Absolument, c'est indispensable. Mais alors qu'on aille au débat national. Bonjour, mamie. Et Sengo. Cousin, vous n'avez pas dit que l'enfant est toujours vers la guerre, là, maman, il y a mon nene. Moi, là, il y a un condamné pour la guerre. Il y a un combat. Tout ça, la bonne. Tu n'es pas moi, mon PPT. Vous pouvez venir, à Genève. C'est quoi à Genève? C'est quoi à Genève? Non, Sengo. C'est le plus notre moulin. Après, Zoua Moubali, la Genève, j'ai le Moubali à parents, et puis elle me met d'accord. esonga ye lelo mpo s'excuse alobi makambo wana abotami yango afandi mpo azela ye mona yebaki Boston. Ah, vous lui avez parlé de Boston? Le choix. C'est automatique, ça. Non, à mon avis, Boston, c'est mieux que Genève, peut-être. papa navandi na raisonné namoni mabulu ebele tofanda molai malamu navandaka na nzela epo esi na médecin na ye déjà wana C'est mieux? C'est mieux. Je te dis ça, c'est mieux. Moi, je ne suis pas d'accord. Comment? Non, c'est pas comme ça, on va changer les camps. Hein? D'une seconde à une autre, on change les camps parce que... oui, ça, oui, ça c'est vrai, tu as raison. Je voudrais que mon fils, moi, soit lié à l'immigration. Beaucoup, ils n'ont pas qui change de camp. Il y a beaucoup de une autre thème, comme c'est Bandibo. Et vous, ça peut être là, ce serait plus grave. Maman, il faut être constant dans l'amour, hein. C'est qu'on lingi ou lingi.
makambo ya bakashikashi ezala te baponelaki koponela sikoyo bino alingi mona epo mona eba banda mekaka ye mona bokobala soso ezali libala ya jeunesse nalingi te mwana ngai ntango okomela libala lobi ntango oyika moto ya pôle nord okende pôle nord ochange oui okende pôle nord towa pôle nord okende osala eskimo okende découvrir baeskimo papa elingi te ekaza mona te esalmoto aochange tout spectacle à Boston. D'accord. Réfléchis bien, ma fille. Réfléchis bien. Bon, cousin, viens la fille. Il faut continuer notre causerie, notre réflexion, oui. Il faut y être sur la même chose. C'est très important. Oui. C'est bon. Voilà. Moi aussi, cousin. Mais c'est moi qui l'ai commencé. C'est incroyable. C'est mais qui? Tu m'as manqué. Papa, Pandawa. C'est qui? Papa Nani. C'est bon. Dema. Ça va? Oui. Oh, ma chérie. Tu n'as pas changé? C'est qui dit moi? Oyo. C'est lui qui est. Oyo, ça dit Mai. Tu tires ça, Mai. Ye ndoka tozalaki na bango kuna akufeli bapara nyonso tozalaki na bango pembeni na bapapa mobulu wana ezoya biso nyonso tozokende lokola ye alingaki nga mingi tozokimakima na ye bapara nyonso famille ne mobimba nyonso Décimé. Pas bon dans le atikali kaka ndenge ozomona ye wana amoni bongo sikoyo revolte wana etindi ye kaka akota na mai yango bato bazokombatre oui, en tout cas décidé kaka alobi mama ndenge ozokende na okende kotika ete epa papa so natiki yo nazongi kongana koya kokombatre mpona mboka faut les remercier. Se féliciter. Accent, tu es? Sisi langu ilikuwa mama afike Kinshasa, kama alishafike niko na abudi. C'est ça. Très bien. Et les enfants? Les partis? Viens, mamie. Comment il est? Maman est là. papa na ye Koliko. Mama bomo le do tio. Mama tika ni tufu wapi kuba ndiko. Mama no sa. Nani? Combattant. Mama, mbambia yote. Mimi gonjo mai 100%. Mungu na kisilani kabisa. Mama yebu kule makati. Bono bamuti parce que si kuna zozomela makamwana na moni kuna en tout cas kosimba te. Mama yamula bango kaka lekaka tokumi ntango bayali kozwa bango par force wana na baadversaire wana bakende na nini na bitumba kuna totikali kokutana lisusu te nguna mosusu yango wana natindaki bato lere bato agence bazoya kocontacte nga nasali note natindi pour que ye aya korejoindre nga toya mais namoni sikoyo bayika mbakaka balobi te mama lokola ye ozali kaka sur place tokende bongo ye tokela kokipe mama bokutana mona molai te tina ndenge oyeba bokutana molai te te si sikoyo tokutani te me nayebi kala molele soki mai nani yo nani okosoa omoni ye molai te omoni molai te Ils ont tout bombardé. Non, molai te abombardé Ils ont démonté nos systèmes pour les amener chez eux. Ils ont tué mon père, ma mère.
tala mona soki nani mulele mai naotuna mona ye tala alifanya nini edi bopekisa ye soki abalisa bapara na ye akobanda kolela walifanya nini jua nini libangangala kaka batakimbia batakimbia iko kongo yetu batakimbia Mungu je peux me laver. Oui, mais il y a la chose pour au chocolat. Il y a la au moins il y a pas avant il y a eu ça là, moi il y a pas pour lui. Avant il y a eu au moins il y a eu. Au lieu de avoir il y a eu pour lui, c'est la vie. Je vois la moi On parle d'autre chose, mais on peut penser qu'à ce moment-là, c'est tout ça, ça, intérêt. Bon. Hey, cousin. Oui, cousin, c'est bien là. Accroché chez les parents. Oui, c'est parents. Les avertis. Ok. Toi, tu tapes un peu le pouls et à température et à... Moi, c'est mieux. Mais tu restes tranquille. Pas fraîcheur. Ah, c'est vrai. Attends. Ah, ici, il dit. Raconte. Bien. Heureusement que tu as bien gardé tes lunettes, hein? lunette unazai kugarda ngai kutokobimana bimelaki kuna ngokokomoya kondimateke ezana Mais c'est ça. kale tozokende boti tokomi bazolakisela biso na bato wana bazali kokide biso nde naye koluka moye na sukola na pemba biloko mosusu kaka bato agence bato basembeli nga bilamba nyonso nakendeki nango oyo elamboka bato agence basombi batomiteli nga bopretele eloko te eloko nakokorasire yo kaka ke natiki baparent baza na bango baza na bango mais en tout cas voilà, tu n'as aucune information ye nde nakomi mokanda ndenge na explike bana nakende koyebisa ye mpo aya tozonga mais na ndenge sikoyo moto akendeki nano azongelaki ngai te nga bayi kozonga natikeli bango baresponsabilité nyonso nalobi soki nga na ye awa tokozala kozala na bango na contact soke kasi oyo awa ye ozalaki kozwa bainformation ndenge ozalaki kozwela wana ndenge sikoyo bango bango na mafoto moko boye tozalaki biso nyonso ensemble batikeli bango na nzela kaka place tozoya mboka bamboka osinga bayebi ata yango nake komema bamboka mosusu oyo nga nayebi na ngai te natuna o tokende kaka tozokende kaka sise nakoti bwaki ozomona nga bodo nakoti bwaki bakangi ngai nazasimba wapi bakangi ngai nakokoli kokutu moto oyo ezomona asimbi ngai bananaka ngai ka misu boye tozokende ngai abi awa soki ayebebeli biso na Regarde-moi un peu dans les yeux, monsieur. Ça va? Oui, monsieur, alors que je te parle sérieusement. Tu as un problème? Itu musuh, itu saya sudah, musuh sudah ini. Ok, d'accord, oui. Eh, ça n'arrive pas encore.
Mama aye. Mama aye. Papa est là. Papa là, Vous savez que maman est déjà là. Maman. Maman, ça y est déjà. Une bonne nouvelle. Oui. Il est revenu. Très bonne nouvelle. Je vous annonce ça. Oui, c'est le Boston. Attendez le cousin. Cousin. Très bonne. Allez. Maman. Parce qu'on le sait, au commun. Hein? Membre à CPP, le quartier de Bas national. Le quartier de Bas national. Oui, nous avons fait ça. Hein, cousin? Quelle minute tu fais? Mais il y a des bonnes nouvelles, vous connaissez? C'est quoi? Non, c'est pas que Wendy. Ça ne plaît pas. Cousin, dites-moi quelque chose quand même. Qu'est-ce qui se passe? Cousin, dites-moi quelque chose. Ne restez pas comme ça. On a abusé de Bolingo. Et par 25 personnes. 10 Rwandais, 10 Ougandais et 5 Burundais. Et tu connais la réputation de ces gens en matière de l'hygiène sexuelle. Des sidéens à outrance. Mais pourquoi ça ne peut arriver qu'à elle? Pourquoi? Mais cousin, qu'est-ce que je fais pour que cela m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ces gens-là ont agi de cette façon-là? Qu'est-ce que ma femme leur a fait? Oui, entrez. C'est pas croyable. Bonjour.
Oui. Voilà un petit front. Tout ça ensemble, non, là. Ah, ça devient plus intéressant. Front niveau. Front niveau. Tout ça, un front et fac. Ah bon. C'est une photo de la famille. Hein, papa? Oui. Ah, voilà. Oui. Oui, c'est bon. Oui. Attendez, il est bon, hein. Il est parti avec cette photo. Oui, papa. Oui, parle un peu. Oui, il est une boutique. Oui, il est Bolingo. Bolingo. Viens un peu à combattant ou autre chose. Le bon. Kau lagi nak mulai? Aïe. Il a été à 10 minutes. Aujourd'hui, vous êtes lettre maintenant qui est lettre. Sauf plus que moi, lettre parvenir pour les aider. John Boubon. John Mosca. Bon, tout ça qui est recruté ensemble dans mon avis. La vitesse sur l'armée et l'agresseur. Ah, donc il y a un agresseur. Oui. Or, quand on joue par force, tout ce qui est là, et à côté de moi, quand il est sur moi, on a un colon par Kabazoka, on a pas mis du Mozoka. On a côté de moi, armée par force. Armée on fait ça dans l'unité, par manque de bateau, combattant éventuellement. Au Cameroun, on a Makassi. Par force, oui. Il a fallu maintenant la formation. Ici, la formation, tout ça qui 2 jours. On a l'acception, c'est tout. Oui. Kobeta Massassi, puis Kobima, ok, na front. Après combien de temps? Après 2 jours. Donc, oui. Donc la formation, vous voyez dans mon laï. Oui, tout ça qui va gêner les belés. Va gêner les belés dans la formation. Et puis, tant tout ça qui est dans la carte de formation, il y a des gens par force. Tu vois, quand tu as cliqué sur une fois, tu as na front, tu qui m'a habitué au Canada. Et formation ici, tu as bimi, par contre, tu peux ça dans mon arme. Aujourd'hui, arme, ok front, aujourd'hui, arme, ok front. Ça qui tout, petit haut qui, et comme il y a tout vraiment là, après si arme, à Guinée. On l'a voulu. Il y a un banc là, oui, un banc à venir. Tu sais comment mater. Allez voir, vous avez comment mater. Bon, moi là, il y a un conseil qui a combattre contre Bande Konaï. Ah, c'est vrai, Congolais. Oui, parce que c'est une nationalité. Mais justement, j'ai un côté agresseur. Va pour utiliser, bon. Nous sommes dans la ligne d'attaque. Il y a un agresseur. Bon, bah, vous battez les bossos. Bah, vous agresseur, bah, vous avez un ciment. Par contre, les bossos, bino, bah, Congolais. Tout le monde connaît la bande de bino. Bah, nous, bah, aussi, c'est bino, vous allez arranger les bossos. Bah, vous voyez, les gars, bah, une bonne tête. Ils ont même des yona. Oui, combat contre ses frères, lui, c'était patriotique. Par après, surtout du arme, tu continues à faire la bataille, la chambre de bataille. La petite chose, le commandant nous balai, Rwandais, nous milai, ma casse zati. Oh. Tu continues à front. Et tu as tout seul déjà cliqué, mais surtout quand il est au Kimela. Après, le mouvement, vous voyez, tout du commandant, le mouvement, il y a une petite arme à Wazate, quand il soit petit à Zate, tout le monde dit oui, il est dans le feu. Ça, c'est magnifique. Tu vois qu'il est dans côté à fac. Quand tu connais la fac, tu as un commandant, il s'appelle commandant Séléman. Vous êtes rendu là-bas, quoi. Oui, pas commandant Séléman, je crois. Oui. Tu ne peux pas naïr. Tu sais, je peux pas prisonnier de guerre. Parce qu'on ne peut pas faire cela. Absolument. Alors, du biseau, quand il y a un embuscade, tu veux que je sois mon camion belé, je vais faire des colos. Parce que si je vais signer un Rwandais, pour ça, on va Ougandais, on va se faire un Burundi, on va Burundi. Ah! Je vais faire des
Voilà, tant que vous avez un abonnement. Oui, bien sûr. Et puis, tant que comme dans le cas fac, allez, bisous n'est tout ça qui va blesser. Matini bisous kotoyo, tout y a cause Les soins. Il y a un peu de tout ça qui n'a pas eu Esikamoko. Donc, tout ça, on a été regardé, on n'est pas là-bas. Tant que Esikamoko, on a dit que c'est tout ça, tout ça, ma soeur famille, non, famille, on a tout ça, qui n'a pas eu. Mais tu connais que pas encore ma kin buso, aya famille, c'est-à-dire que tant que Abo qui cause arme. Oui, ah oui, c'est vrai. Abo cause arme. Allez, commandant, on a bien dit que tout le monde a exécution. Quelqu'un, hein? Exécution, vas-y, mon âge. La Benani. Je ne peux pas. Salut, hein? Après, va exécuter maman. Ça veut dire abominer. Mais pourquoi ça? Pourquoi tout ça, vraiment? Pourquoi ça ne peut arriver qu'à moi, ma femme et puis mon fils? Qu'est-ce que je fais au monde? Qu'est-ce que je fais à ces gens-là pour que ça passe au point. Quand on a fusillé à Kibambo, c'est pourquoi on a marqué Moussapinaï pour la laxation. Quoi c'est des criminels, hein? Des criminels. Ce que vous dites, Rebecca. Ah, ce que vous dites, Rebecca. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous m'avez fait? Ça vous sapez mon aïe? Nasali nini? Kwani nasali nini na mkilo? Baba wote wanataka mvima tena mbona kai mbinga salati. Basi ukataka boy asai bawoni. Mwana ngai. Onyela mona ta place pour faire na kunda tayo. Siko bakati kati boy pona sa nini na msato. C'est le fils aîné qui a pas Fier. Bien, on lui dit que ça fait. On lui dit que va du coup, va trouver les bisous. Bisous, on dit, mais là, pour toi, parce qu'on dit souvent que dans l'année, vie de demain, mais pour. Et donc, on a souvent que non, bien, ma parole, comme l'éternel, et si nous, on va faire bisous maintenant, c'est comme génération, on peut se sacrifier. On l'a su. On a su mon aïe. Bien, les besoins, on va su, on va faire le mot, on va faire sa guerre. Et maintenant, vous dites que la place, vous êtes petit, maintenant, vous avez une responsabilité. Génération, elle se coupe favorité.
biso maintenant tokende combattre maintenant tozwa maintenant guerre oyo ekoma ya maboko na biso bino bapara botika mama botika bokoki so eloo moko te mais nga na vange molai parce que molai asali nini eloko nini asali nyongo ya nani azwi mbongo ya nani azwi mwasi ya nani molai asali nini mabeni oyo asali na mokili oyo mabeni asali aki kolaka bakoko ebaboni molai na banyama pamba oyo mais nga nazokende front papa nga na vange molai. Je te bénis. Parce que ton homme est l'homme de bravo. Oui. Il faut affranchir, défendre le mort. Ça, je t'encourage, mon fils. Tu es béni par tes parents. Tu es béni. Vas-y, venge Molaï. Venge-nous. Et venge-nous. Oui. Je suis de votre avis, mon frère. Nous devons les venger. C'est le sang congolais. Il faut quitter le sol de nos ancêtres. Rentrons au fond. Rentrons. Vous avez ma bénédiction. Kitoko pe ya malunga. Oh, président Bobo, ye aleki nyonso bana ya Congo nyonso na kati ya Londres bayeba mesana kokata bongi balala te mpona koluka wapi tokosomba biloko ya mboka na biso. Président Bobo apesi biso occasion oyo mpe ya kitoko ya kosepelisa biso nyonso baye bunya bino nyonso na kati ya tout London. Papa, maman, elenge mwasi, elenge mobali, bana mike, oyo na tout London, okuta biloko nyonso, pe na tera kitoko, mpona bayeba linga bisano. Oh, location ba cassette vidéo, ezali pa président Bobo, nyonso koluka nde okozwa. Ah, président Bobo, yo leki bango. Mavwendi kuku Londres. Ndiekile Londres ya mpimba kimweneko president Bobo yani kaka bia kuruti na kuna nzizi mpakasa mbizi mfungwa malanga bia kuru kukinshasa mala kuma Kinshasa langa ngovi makasi kila mbika bia kuruti na kuna kuruka president Bobo yani kaka beto bakuru tuende kuna president Bobo J'ai pas beaucoup, cartouche. Pardon. Kutinda komite. Awa na kini barabara katuste mabulu kutoka na tena basoti kamba. Soti na mabulu kamba. Kutinda komite ubeba na ndio wapi? Bien naye matasa na yaka kuna jina mama. Na yaka le 22. C'est-à-dire que nana ndimina nana ndo nada ile kuna kaka ndo nado bana bafoko mwasi mundele tu kuna kazi abo kei initili déjà. Merci déjà. Bien na bati ebite na personne ni poko zote ndo zambe na mandengo zawana. Ndo zambe na moto na mandengo lingi. Merci déjà, merci. Ok, bye. Ah, cartouche. Vol. C'est fini. Donc, déjà, ça va. Je suis triste. Quand de la nuit, je dis. Oui, désolé de la main. Donc, bien nord déjà, on est dans un bandé déjà. Pour venir dans la zone, on a un billet, dans la zone, on a un passeport, la zone, on a un visa.
des nationalités, bon, avec des billet, passeport, identité et route à la photo. Donc, c'est mastika, on est né. Donc, tout na nord, donc à Tina va du beau, dans le quartier du ciel, là-bas, et je y a awa, donc c'est y a awa, donc les 22, donc là, on a reçu la makasi, donc yo, au long, mais ça nous a donné vraiment au Téka société, au Téki va plein tout le monde général, mais qui va. On est ça, sommet des gens mboka kala, ben je te. Quel on est? A sombi de ça, sombi mboka, on le doit ici, donc biswa, finiti. C'est le moment jeune, on va avoir vigilant. Vigilant, il y a un peu on m'a sur la point où je suis sangaï. On est sur ma mboka, on est sur ma on est. On va sur la point où je suis sangaï. Yokala. On est le boy, madame, amène mon été. Yo si la mdele mboka na ye. Yokala ndio. Yo hiki vya mtingi lokombi. Donc boza tingi lokombi. Et le temps le voilà. Bon, ben, on est sur ce bon ça. De mon monde à moitié, yo pas le côté. Et yo on est aussi là. Bon, ça va fantasser bande de gars pas. Ah, tu le courant, mais ça yo kana se faire. Déjà sur les là nos photos, mais il sur le remonter. Photo c'est rien. Photo c'est rien. Ça yo côté même pas yo kinga. Même pas yo kinga. On te marque comme le bagage tika. Ye ba on est sur le remonter. Je tinga ko le wana au bitique na. Ce c'est la licence na ngai. Nous allons reconstruire ce truc. Et puis nous sommes en train de reconstruire, monsieur. Il a pas eu besoin de bâtiment. Puis il a bâtiment les gens. À part ça, et puis vous connaissez. Il est là. Aujourd'hui, la photo en point. Aujourd'hui, la photo en point. Pour le style de Rabamindele, il va dire Mundele, il va dire la photo. Ah, c'est là. Maintenant, on a un so. Donné la clé, il a fait la bonne safine en maille. Non, c'est la marque de guité, c'est la tête pour non. Ah, vous commencez, il faut qu'on ait la photo. Donc tout le monde, ça part. On fait caca, et si le monde est dans une évasion, parce que c'est pas bien qu'on a. Vous voyez que mon boulot vous dit, oui, bien. Mon boulot vous dit, n'est ce que mon boulot. Mais tu m'as dit, c'est la carte sur toi. Tu retires la qui me vide, tu as un peu de sous, et pour ça, on peut dire, on va sauter. Mboka na biso, yoka ko mboka na biso toki matotika ngona ya remplacer. Donc Mundele a remplacé biso. C'est le gros bébé, Nous sommes en train de reconstruire notre pays. Nous sommes sur le remonté. Oui, que na Babylone on va faire ça. Yo kana bisa yo. Na Babylone on tuza ko sala mboka na biso et ko za développer. Na bande tuzo bon sabanzira mboka na chose à développer. Le ko tuzo wa place lobby. Tu peux reconstruire. Nous sommes motika mboka monsieur. So que kuna ko wa futa biso atokoma ba PDG. Ba tumine na yo a obanti ke na poto ma ko ma PDG. Kuna ko no kombo la nengo zo kana ukima ko. Ndio bila una mwenye tuzana bila nafanya bina. Non, tu vas pas se mettre dans la ville. Je suis allé mon frère d'ailleurs. Je suis quoi? Oui, bon. Voilà, dans les gens qui ont été, dans le faire. Ah, c'est un malheur au Cameroun, c'est monsieur. Ça c'est. Voilà, vous voyez qui? Voilà. Ça, parce que maintenant, vous avez appris dans le mot. Basawa msope na gambela kuna nani Iloka kwa zona yokaka naye zona biswana kwa batu na zona bai isirika hapo na umu ndio kufanya suste na bando kabla bafiri na mkeni kena bando kampia bino kuna no telefone kaza jiko bonga na nga wanakati yoka na msoke biso to le mamoka na sulu ngana odi mikilo na te sona de mikilo ba tourisme na zongia notre pays c'est décision motika mboka pour que ndika poto que utina mindele voilà problème ya de loyo lino awa na bamitini ba green kaka o de green bila bonga yanguba uzo na matembele tuni manuko yango mais le pesika yo uzala kuna roba ke mboka o komi développer comme tu sais awa kaka bon na Congo mais ça na ndima na za na ndima moi je na ipona na pepo da ku na ngaso na le ko zano le ko moi c'est na tande il faut déjà na luka notre espace déjà de voir maintenant bien Uko kachono, pitawa ya kapamba donc on a le tout carte c'est stable tout carte stable bon c'est ça qui il faut la vie c'est premier acte mon âge na vie ndio ndio sana ukima na video kwa Petit. Afika ni mmusika wewe na zote nimeona hiyo. Ah bon ça va. Petit Congo c'est la question ngoyo pour la chambre pour savoir quand il va
observer la calme na quartier na gabi na quartier mais na dire ba tout monde na bien je vois ça na tout parler vous allez faire calme c'est quartier vous allez faire conduite bien na quartier ku sona tena ba couleur unique on ne peut et là on dit vous pas non nouvelle maison nouvelle couleur tout ça bon je suis content de problème pas ça on m'a pas nazo matana déjà mais quand tu sois nazo matana déjà ça veut dire que mais en attendant pour les locaux gochangata ni moko ka de sangana faji lelo pour le tongo nazo di na nakal bébé sur le côté où il vient tout suite au côté s'il faut que tu dormes ici on là on est salon oh non pour et puis nazo nazo matalo na na de zero ta olala na do veiller na ça va pas de problème donc avec tout na taba mata au revoir quelque part wa nini oui alors là j'ai ngana kangiri janda Very télévision. Depuis 30 comment non, ça va, 21h. Ah, ça va, il faut au revoir. Bon, ça va, j'ai une hôtel chambre. Ça va bien. Bien. Il faut que changer, comme on changer, quoi, c'est rien. Pour me trouver, ben, langage, il y a ceux qui vendent des caméras, on a il y a un peu trop. Ok, ça va. Attends, non, ceux qui m'ont poussé à veiller. Ah oui, nanti nak kena hotel. Sebab nak kena makan. Oui. Oh, maintenant. Oh là. Comment dit? Qu'est-ce que vous voulez faire? Na kumi na bisema ndi kama na bomba Fatuma excusez bomba taka nasikia na wana na ikuka na moto bon no uske voilà sana chopi ba metri mo zaka mapena non le ya confirmé la zone dit déjà c'est préparé bon voilà pour la radio de la rapona homme pour d'information soit Tanaka nani lo msusu huyu na wanakocho tipo ngani na zawa c'est juste kaka zana donc mix mo wa liawa ni na kana mo tunanga donc pour la moi c'est pas malgré c'est un homme coussé mais ça va quand même et pour qui na mo voilà calme et silinga na die kaka nord na wanokani slavino kaka mais lo moi wakadona na die libela na watoto binote no yo wana bisa yo mapiri kutela mpiaka ngana kutina ngapi na wanokani bino yo ndamba songe après basova ngana lingi malgré die olanda ka toujours wala mais formation ko pour ko to peut laisser ko ngaba batano no boy bella Hata mwenye bakara. Nini? Bakara ozo zongana siko. Mungu sindozo bilanga bagro mo kapta ko kamuti. Sote. Befo okina na ndenga makaba ya maboma dofu na bana ko ba petro. Bona kali fo sito il geto na namo ko na stedele bino mo siko. Yo siko bo monna so so ba go gele ko. ça c'est que Peleka pesa sina kwa. Le come era mo so ba tusum bile. Come ko.
Mais bien plus pour moi de quand même que nous tu as quelque chose de tout tu vois même deux trois calme bon pas de calme c'est la zone na nord bon c'est bon on dit notre canal de ça na pona na nord c'est qu'on a la voie jongen calme Dieu veut que tu vas mon anda on va pas bima on te na tala lero mo pompu ka suba ba da kitso mana sanana ko ba mo na gona ngana pebi na kini ko na ba mo ba beti la tata na mama libela awa akobota bana kisasa or ndio ko dilini kitabu jibu baba na kusa na kaka o ba o dubila mbaga tambe ni ga o biaga Andre o wa zo ko ta senga baba ayo biaga na koko ye fili Corcoché, grand Dieu, ah Dieu vivant. Ah, bien naï. Tu vas sur la photo. naye sans volonté na ngai Mais je regarde ce que je batindiki ngai hein naza kotindika pa baza kotindika ngai baza kotindika ngai lipapu ena lipa bongo matina mpe na lipa mbala moko bamindele bafo batu bafo batu bana mesha mabe voilà même yo tena baganzo na sala yo sedenga deja ya ngai na mikende pona avion omoni ka avion yo omoni ko ndenge na zoma tika na avion le bana asa na mutuma pa kimbise donc biso batu mwindu devant la mindele toza na valeur te tozazoza basage kaka tala eloko ebongisi ngai ezongisisi nga mbangu bagete oyo lipa oyo ezongisionaki paine oyo lipa babengaka yango bagete okanganga mabe nabima boye la police ebimeli ngai osali rien te pièce nalobi bapièce etikali bapartement awa nasolakisa bango apartement yango oyo elo ozali en ordre te bien nanga okisha kamba ye a intervenir botika ye nayebi feti oyo azala sérieux non aza en ordre te barefule ngeko eneloko te c'est-à-dire on y peut pas tikolo bana ni ba refule tika na bitika na utina ba document tu ba refule mais qu'est-ce qu'il y a ba document pour na la avion ba document tu etika le baze ki doit fuka doti sikoyo je ki doit fuka za na prison ba ka Ndona matete za prison asa na prison do mawatro bon basibe masasi basibe ya masasi moto kama na ta na tambo wangu kwa siki yangwanga petit na ngabo moto na tambo tumona na moto kwa zile stop stop utanga kaka stop vas-y donc line off courage zala na courage petit ma c'est bien nazo ka yona ni ba ko utanga ka continue kutanga bien azotanga na donc timbanga banyondele batonga bamboka na bango wana biso moko bakongole totonga mboka na biso nayoki bien c'est inutile tolandelaka bango bamikili bapoto biso moko totonga kongo na biso nasala erreur nateka parcelle voya ke nakoya kopeye 6 parcelle nazongisila bapere bakumisa ngai nasenga bango bolimbisima mpe nasalaka tala do nazongi 6 fois 0 benobenanga nanu pere azawa babiye nane pere na bino bazonga ngunda pe bino ngai epoteka pale bazonga luputa ikana luputa pena na kata vila baonga ikana luko kendo bena mena ni dernier mot na yo nizami ni sikoyi dernier mot tala oni caché de la cause jamais bamona bafaso banapoto akozonga lisusu te plus jamais kutikana nikukubenga na ndia mutebe na rashina kosi nyonso si makabaki deja ebebisana na kokentonga lisusu te okokende ndenge nini badokime eza epase ke diafuka aza na prison 10 ans babeteli epenza ko 10 ans il faut asala 10 ans kuna ye mwanyimbo yokendelele mwanyimbo baukai lwangi wakumbali kwazi Ejibogeni nante. Kaya songisilanga katara tonditana. Tikakaba vinyoje bifya.
Mwangu, mwatu wa Mungu. Chidivi wa kufiri. Ni nani nkata? Chidivi. Mwenye wapi nani nkata kufiri na kufiri. Nise tudone. Na kabise tudone. Radio Amour, na Sonsaba. La veste na dimina kia. Kimnende ini. Kasi uso pesa kimali. Zila. Nga lori tuba makambo. Matati. Tabi ke baporte wana wakana mwapi. Il fallait vous téléphoner à peine d'autres jours. J'ai vu ça que. Et si l'on a refoulé. Et si l'on a fait. Tu vois, tu vas me payer. Courage, mais ça si vous avez la carte pour tout mon cher. Ah, vous comme ça, non? Tu vois, on a un mot quand même, surtout les consommateurs aujourd'hui là. Ah, voilà, comme c'est comment n'a pas de fille, s'il te plaît. N'a pas de fille, ça va. Au Kokonga. Nakubonga ndani biloko na sina kabila ja. Na kuna viona na kabila. Sasa ni courage moto. La vie, on va dans mon vie. Bien sûr. Écoutez quoi? C'est-à-dire que les photos de cette vie, on va bien na jeune sauver na bomo tout bien. C'est comme grand ndawa na Kofi. Ndio kwa prison. Avion et pourquoi il m'a dit on est une zone de la azar refoulé bien na une chose de bazolo comme na famille na zone du matin bazolo comme donc c'est confirmé voilà sinon le camion de il bien na sauver la vie na nani nga pour na bana kama yo awa quelques jours pour bien na récupérer bien on peut ne juste nous prendre dans la prison. Tiri wata ni kwa tiri wata kubalike wata kubalike wata kulana kesi tabu keni tabu kesi ho itoka kene oh mimi kana nuko sipo sasa pokea baba sisi baba na batu bele bele kutonda baba siko baba siko baba na ipoteza suka na baba siko kala Ndio foto hiyo so. Haya nini baba? Haya nini? Ndio ndio sindikinga. Baba kindika na baba atili na binoko sosoma hizo na foto ofika. Kwa nini mbona mimi tika baba kutaka baba mwani siko. Mwani? Mbona kaenda kupanda wapi eh? Baba lazima mkono mko mimi sio baba. Sio baba hizo No, no, hapo tika Yesu sawa tena. Sio hata sio mwana sio nani ndio No, na kwa on va regarder avoir sous une condition. De tout pas de bateau comme bande ko bien nga de bonne bande ko ci mu ko ba ci loin lo ko bande c'est fini Tu vois la partie mais también tout ça qui na mekao. C'est ça la vie. Wa qui soit Oso si mama kami. To ko kama ko mi bande ko. Edi, Mi bande ko. Edi. Angana betandu e belé. O bilanga na mekao. Jone ke kulo Kabila mo kwa ngai. Aba ni banga o jande. Oui, ba ito na pala. Anda kusala kule bilanga. Na ba. Je te payerai. Je so le kabata misala. Ozo ngai. Ozo na ke na no na kabilanga vina ngai. Wanaona mtu utipote tishi. Misalo na sala hakuna kutu. Ozo na sala bilanga jeno ngai baba. Moni. So vina kwa na yeye kwa hivi kote Na kusala le village moderne. Oui. Basi kwa sini sana watu kana kwa sema tangi. Bon, les deux quartiers, ça va? Proposition la fait suivre. Au petit garage. D'accord? Mais na lobi kaka. Bando ya wa weekend. Oh, quelle jeunesse. On dit qu'à fond on est venu pour l'Europe. Tout est ici. On a photo. D'accord? Je vous amène au champ demain. Pour là, au salon. Et demain, je vous amène.
so baka biloko yali kobungo eloko tobungi wana mabengani bino nayebisino kaka boyoki yekotokusaokejinamavata boyoki makambo na lobina bino soyez sérieux là-bas sika na kotinda merci chéri courage courage petit ngai todameka babe to barefulenga mpona no zwaka courage eza courage wana mwana mobali d'amour